Nous, les élèves du complexe scolaire FIMPA, avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui. Comment ngai Madame Mireille nazana mapere za photo ke komona mais biso tala banonga nazana bango fona kitana bango na prince kuna na makadam pona moni sa bango mais so tozana mo ba camionnette wana mo vélo mo ba moto wana mikie wana to kita matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemeza temwe misale monani linga kolobezati uti musika esasal tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast, chaîne de référence et même la bino information vraie ou la bino ka annonce moya solo et tu raté que copier image mo quelque part mo été maloba likolo non donc chaîne moko selo là toujours Yabiso Podcast TV et qui bon la district ya Tchango dans la commune de Kumbonte qui est précisément dans quartier Esanga na cellule ya Bel Air. Bisiko wapi eza na groupe moko ya ba maman basangana ki ba maman moko basangana ba bengi ba maman ya compassion elongona maman Folone Kumbu na maison de la gloire charité nde bazoki likanisi ya ko soutenir école oyo ba bengi na kombo ya institut FIMPA donc nde bozo monaka derrière moi EP FIMPA 1 EP FIMPA et puis EM FIMPA donc eza na groupe moko ya ba maman compassion ainsi que maman Folone ya charité et bazoki likanisi ya koyeba difficulté nini o école o ekuta makanango pona ko soutenir bango ba mama boye na mokili baza mingi te yango na saluer bino na bisika bozali ba mama compassion bo umela na ngwende na bino na likanisi bozwi parce que to luka bata boye na kata RDC to mona bango te mais bino bana mboka bobima kala bozali banda mboka mais bo se souvenir na école moko en plus na Kimbanteke o ba bengi na komba FIMPA pona ko soutenir bango pona ko aider bango na ba difficulté oyo bazokutana nango donc to kota bongo na kati pour que binomo ba mama compassion bilili kaka exige binomo bokoyeba ba difficulté nini o bazokuta manango na kati ya école et puis ils a créé en quelle année et puis likanisi wana ya ko créer école au FIMPA et wuti parce que na quartier salongo awa ba école ezalaka nango te ezalaka nango kutuka zamba mais quand subitement moment du coup tout le monde bandaku et salami et puis mutu moka zwa ki likanisi ya ko sala école opona bana baza quand même na éducation en tout cas coup de chapeau na mutu zwa ki likanisi oyo ende to koyeba na nga zwa kiango et puis ezaki na année nini merci beaucoup et wana to kota bongo te sans que na meka ko saluer ba maman o bazwi likanisi ya soutenir école o en tout cas ba maman compassion le ngonya na bino coup de chapeau et pas na bino tel que maman Folone Kumbu et Maluna babi yonde motema ya Jacking les grands caméramans na kati à Londres City en tout cas na saluo bisika ozali et na bosanité ko pesa ba salutation nga et pas ya maman Alpha moi c'est papa Bosco grand interprète na kati à Londres na saluo bisika ozali maman Alpha et puis na bosanité Yvette Moïsa ma miracle na kati camarade de faux et puis na bosanité na pesa ba mbote nga et pas ya Rocky Andedi babi motema papa Doudou na Londres maman Rocky ya yo ngwana na musika et sans oublier Adisha moi c'est papa Chéri pourquoi pas Malou Kombo mère doublée na Birmingham bye bye wana to kota na kati pona koyeba ba difficulté bazokuta nango ouais siko tozokota bongo na kati poto kuta na pena ba élève et puis ba madame to pe ba messieurs pona on meka mo mke ko sola na ba ngata mo 2 ou 3 questions et puis to keno luka ba na kati direction kuna nde to luka to ba peto sola na ba et puis to moni pe bana déjà na mulongo je sais to ebité so bazo kota be bazo bima donc to kuta na kato sola bonjour madame bonjour madame bonjour madame Bonnie bien maman passez de l'autre côté oui madame to moni bana na mulongo to ebité bazo bima to bazo kota
merci bana bazana mulongo parce que to komi déjà na heure obima to si ça daba 11h30 to banda ozela to solola to monana yango wana to vanisi ba ba surtout ba olela nde bazana ba olela ba déclarer ba parents pe bazana déjà pembeni po bazwa bango bakini. OK, merci beaucoup. Donc madame maternelle vous en avez maman non? Ana directrice na ngai. Ah d'accord. OK, on s'est présenté comme ça balanga biso il y a biso podcast TV parce que biso dans la chaîne il y a biso podcast TV dès que c'est là que quitter mabele na bino pour visiter bino to yeba moi mokie moi ba difficulté bozo kuta nango pe et ni nango boza nango penza bosenga obana ko se présenter. Comme on a Madame Mireille, naza maternelle. Alors na maternelle vraiment difficulté naza nango. Moi ni bana o baza boy. Chaque activité, chaque thème o nga nazo pesa bango, il faut naza na maternelle. Parce que biso na formation tozui ya maternelle, il faut to lakisa bango eloko to tangisa bango. To lakisi bango ba moni ba toucher pe. Mais baza na difficulté ya ko mona eloko wana pe o toucher. Net lelo tozaki na lobi tozaki na activité il y a qu'à découvrir les métiers qui nous soignent, pour que nous santé parce que c'est plus proche de nous. Mais activité auto il y a les métiers qui nous non, les métiers qui nous nourrissent. Tout ça dans moyen au monde. Il fallait que mon lipa, ni pâtissière, on lipa, tout mon boulangerie, tout mon les matériels, les ustensiles d'un pâtissier. Mais tout le monde y a monté. Et puis, tu as la paix d'autres fois, tu as une activité, tu as matériel didactique, tu as touché, tu as besoin de ceux qui ont aidé Binombo, aider Bissopé, tu as OK, mais c'est comme quand tu as des difficultés, tu as bossé dans la tes années. Ou est-ce que ceux qui peuvent y au Tikali à l'aise dans le salon sala. Problème dans le bosso, tu as une difficulté, il y a des parents qui ont fait oui. Ba parents ba foot biso ba na ta net. Mais tu que ndesi enseignement comme gratuit. Maman, ils ont bisoté. Biso toza gratuité, biso toza na no foot. Et puis biso privé to. Toza privé, toi privé. Au maternelle il y a classe niveau. Au maternelle de toza boy. Lokola toza ka na salle mo maternelle. Toza na maternelle ka classe moko. Biso nyonso na premier niveau, na deuxième niveau, na troisième. Toza ka na kata salle moko. Siko soki tozui moyen ya ko élargir en nde to koki ko zwape to kabuli bango nde bazala. Sur le minute bozo ça n'est pour enseigner puisque troisième maternelle première maternelle les gens avaient enseignement mususu, deuxième maternelle mususu, troisième maternelle mususu. Siko côté on a bozo ça vandeli. Bon. Tout ça la boy. Neti première maternelle ba chez les 3 ans. Bango bazaka na ba récitation to mélanger bango en cas où il y a les récitations. Surtout comme na mambo itali ke ko écrire na tableau. Voilà to isoler bango na. To tie ba. Maintenant qu'est-ce qu'il faut maintenant? Faut babatila nous ba salle de classe. Babatila biso ba salle de classe, 3 salles de classe, babaxil biso ba table. Comme ça ba chaise. Donc on a déjà kati la difficulté bozo kutamana. En tout cas, ma chaise mususu eza emike bala bazo pukango eza pe makasite mais so ba bongo biso ke ba chaise eza nango wana bana presque bazo ya ba yake belé mais le fait que rendement bien exaté. OK. Ndena bono lenga. Je sais pourquoi vous avez payé tes bana ba futa minervalité to nene. Biso ba parents ba yebi na ba classe ndenga na mona pona nga selonga par rapport à quartier, par rapport à quartier. Parce que mingi nde toza boye ba o batangi baza notion wana ba mukie. Ba uti na bamboka ba ye ba linga ba développer conscience makanisi na bango baza ebele. Si quand on biso net né na boye naza na ba ramasi awa tel que oyo. Merci di dala. Condition na ye. Aza ye moko to musuna zongisa yo encore bazolela. OK. Mais bala bazo s'exprimer na ngo bien non. Parce que tu peux moko micro a oyeba. Oui, mais takoloba pona na tangisa bango na lingala parce que bazala bango balingala fort. Non, c'est pas mauvais lingala parce que tous on a besoin à l'époque bisoto et là il y a des difficultés amis pour banda qui ka français mbala moko. Mais de cela na kati ya monde tous autant tous ko évoluer na ki chinois batanga na ki chinois. Donc il faut vraiment tous on ga lisusu na lobaka la ministre donc Tomi Moa Bakeno tous on ga lisusu na kata authenticité parce que lingala na français et ça la bien pour ba comprendre ça na ba lebele ba yebi français lingala té et ça la ba complication ebele. Ngana tout na madame. Donc on lobi que 3 degrés à maternelle. Combien donc na âge ni bazo bana na maternelle. Maternelle est banée na 3 ans. To benga bango chez les 3 ans. 4 ans to bengi bango chez les 4 ans. 5 ans to bengi bango chez les 5 ans. Bazawana à peu près
3 ans na 4 ans baza na leçon moko mais 5 ans comme baza ba préscolaire baza na leçon mosusu. OK. Si connaît tozo ba difficulté par rapport au ndongo lobi ke ba parents bazo futate. Donc ba parents bazo futate na ebité na ko nepte question na ko poser pendant ceux qui ont mis place à répondre biso. Ba parents bazo futate par rapport à que difficulté de ba parents ba futate école il faut kufa to eloko ni penda il faut sala. Bon, lokola ba parents ba futate maman. Toza na soni parce que ba enseignant ba kenda ba ye. Di futa malamu ezate ba kenda ba. Ba ye, biso to supporter kanga nena bo 3 enfants na baza na ndako lelo ba bengani bango. Mais naza enseignante no tant ça bana batu mususu. Donc difficulté wana eza non grave. Ba bengani ba na kati école na yo mo zo école o ba place ba bazotala. Ba bengani bango. Menga naza enseignante. Mais lokola na mutema wana munene. No lingana pesa moi bana wana mo iloko moko boye po bango pe ba évoluer lokola ndenga nazali. Yango sikoyo na yaka kaka no. Ah gratuité ezate non? Gratuité ezate maman. Okay. C'est que Minerva les a cher pour par rapport au bi ke balobi ke so ngo sala eloko faut la paix peut-être environnement côté la social côté la réalité belé peut-être que tant yo réclamer que non ba parents bazo futate par rapport ya mbongo bozotia parce que ce qui l'état a peut-être Minerva 5 000 francs jusqu'au type Minerva 15 000 20 000 rendement ba parents ils en donnent habité place. Oui, merci beaucoup. Nazali directeur école Oyo. Oui. Difficulté Oyo biso tozomona c'est par rapport d'abord revenu ya ba parents. Milieu Oyo tozali mingi ba parents baza ba cultivateur, ba jardinier. Alors vu ba biloko Oyo bazoteka tout ça ezo répondre te nako tangisa bana. Yango wana Minerva na biso tel kawa c'est 30 000 francs. Par mois, par trimestre? Non, par trimestre. Ça fait 3 trimestres, non? Oui. 90 000, non, à peu près 100 $, 50 $. Alors, les parents trouvent vraiment beaucoup d'argent avec 30 000 francs. Alors, comme peut ba revenu na bangweza moke moyen baya ko futape Minerva les ate. Yango na tozo senga vraiment ce que l'état oyazo yoka biso akwa kosunga biso que bino pe ba partenaire ceux qui moyens zali bosunga biso pe. Bino na nini par rapport à ni parce que ceux qui to sunga boka moi mbela faut le boza la clair hein to zama na mboka a congolais rwanda zate to biso ne so bana mboka boka moi mbela to yoka soucia motema na pour ba partenaire lokola biso ya biso podcast nazo ko rappeler nous qu'il faut s'abonner parce que ça ya biso podcast avec le monsieur Roni Malundama na boss Yannick donc on ina loba meka ko bimisa o eza na motema ceux qui l'état linga sunga asunga na nini ceux qui ba partenaire ba sunga na nini. Oui na oyetali l'état toujours l'école est comment étatisé pour l'état ba futa ba enseignant ba enseignant nyonso en charge na oyetali ba partenaire comme tozana bana oyo difficulté za makasi na baboti ce qui na fin de l'année na rentrée scolaire ce qui bakoko sunga bana na basaki bakoko sunga bana oyo na ba uniforme bakoko sunga bana oyo leke bakene musika batongeli biso ne fisque école bane belé bazo chômer awesika ko kende zate bakoko bakisela biso tozana terrain vide wana tozana espace oyo terrain vide déjà awa to libanda non espace wana d'accord eza vide OK bakoya ko compléter biso bâtiment moko wana tozana ba classe mususu ba ban ezate. Okay. Donc ceux qui peuvent vraiment beaucoup kosunga biso na saluer boss asunga biso nyos tozana simanaye. En tout cas na yeba bozana première banda première primaire à Pamba to na ebite zana secondaire. Tozana secondaire, tozana primaire, tozana maternelle. Secondaire et après-midi. Ceux qui 8e. Donc do ceux qui na wana. Tozo suka wana pour l'année prochaine, tozo fongola pédagogie. Tozo fongola pe coupe couture, tozo fongola biochimie. Alors, yango to sengi na biochimie, to sala ata comme déjà tozana pharmacie la biso, na bâtiment bakoko tongela biso ce qui moi dispensaire koko fungwa mekoza la malamu. Okay. Ce qui l'état zoya ayaka na bambela na yaka na mikanda il faut à exiger mikanda. Ce qui peut partenaire ayaka na yeba kiloko boko boy muta ebisanga biso ko lingo za na 300 yo moko banda ko za na 100. Et loko nini bino ko pesa na mutu alobi ke ngasi ko na zoya po ana bakisela bino ba école terrain ezali vide oyo akosomba ko banda ko somba terrain to abanda ko nanu ko tonga mbala moko. Ya liboso ezali ndengo lobi wana soki nga naza na 300 yo za na nini biso na toza na bâtiment
Et le Kwalibosu, toza déjà na 2 bâtiments. Na 2 bâtiments, toza na 9 classes. Alors, toza na terrain vide, oyo espace wana, ezaka conseil école, biso to luwakate, toza propriétaire. Alors, terrain vide wana, l'État kwa kobakisa, ou bien ONG kwa kobakisa. Mais ezali ete ceux qui a bakisi, cause la vide était, il faut qu'on équipe. Alors, na koko équipé wana tozana pose ya baba, tozana pose ya ba machine, tozana pose ya mwa biloko oyo toko ya kosala ngo pe par na devine biso. Madame nazongeli madame parce que bano baza à venir. Na éviter pour na makambo etali ba matériaux didactiques au lobby. Mais kako préciser so nga na ngana so mona ngai misusu ardoise. Ce qu'on a évité pour moi tant on bana lombela le monoko ane zo pesa so moi pasi lo ba bien eloko nini openza ba koko pesa neti bana maternel to wana oyo la kisinga eloko nini penza eloko apport nini ba ko ya nango pour moi peut-être net ya bondongo bitu la kisinga omoni net na mito nde toza boye mama toza na kala mingi te toni tozwa moyen de déplacement moyen de déplacement wana eza photo kene komona mais biso tala banonga na za na bango fona kitana bango na prince kuna na makadam pona moni sa bango mais so toza na mo ba camionnette wana mo vélo mo ba moto wana mikie wana to kita kuna te directement na yebisa bango moni oyo yango esala ke moto alongwa awa akoma kuna so eza ya jouer to eza pena ezalaka ba jouer mo minene boy eza ba jouer minene mo na pa koko mata likolo ameki pe ko rouler. Yango wana babengaka matériel didactique pour les enfants. La difficulté non yango wana. Yango yé okomno calme. Na okoma calme mais bardoise pe wana mo ba carnet o bana ba komelaka ba crayon ba touche ba crayon la wana. Poni toza bono senga ba bo tu ba pesa ba pesinga te. Ba papier duplicateur ba biloko ebele ba donc biloko eze belé oyo. Sikoto bazo pesa yo to sandeni oko enseigner te to utiliser méthode ni. Na ko luka kaka na modèle na yo. Na oluka kaka na modèle na ngai pona lakisa bana ba mona penza ke oyo eze lo boyi. Obi ke bosala biso ba pasi ebele nga ba yebisanga vague. Obi ke vague na ko mona ngo kala mingi te. Alexandre Vague, oui, j'étais quelque part, oui, je étudié dans une très bonne école. Moi, parle de vague, mais vague, on a eu bac en route. Na ko ba vague na retard. Mais tant que ça, on a effort na yo. Obi que créer problème na kati ya mitu abana. Bon, ganet ndé na zaboye. Pour na lakisa bana vague na ko lukate leçon na pesa bango parce que créer na difficulté quatre bango aluka vague amona ngo mais amona ngo wapi on va pende na zaboye na za na moyen na ko memela bango na kena bango place bango mona vague te donc l'hippopotame na bien l'hippopotame bango de bazanga ba yebi l'hippopotame to tanga ngo na ba dessin to mona ki to luki livre mo boye mais livre e ba keza mukie mais so amoni eloko moko neti moi panneau mo boye za na hippopotame nina crocodile te na mo bor mo système que non et ça penza que to benga on le quoi ordinateur mo boye hippopotame penza o la kisama za na kati ya mai net ba aquarium to moni l'hippopotame na don eloko mo l'hippopotame ebisa moni oyo wana eza l'hippopotame za na mai ya munene parce que la route oyebisa bango ke eza na mai moko babenga mer kuna na kati ya mai wana munene l'hippopotame azala kuna kuna na kati ya mai wana nina pe azala kuna nina kana kombo secrétaire na éviter procédure ya kopesa ba parents pour ba futa minerval. Il y a aussi des fois les aba difficulté yo moko yebi ba parents il s'agit de quels parents au lobby qui basa ba cultivateur pour cultiver il faut attendre pour vendre il faut attendre pour c'est tout un problème c'est un processus. Mon problème est ça que est-ce que vous en a façon sous-souter ba parents ba koko futa mbongo comment vous avez qui peut-être vous fixer minerval à 30 000 peut-être na l'école monsieur faisant la facilité peut besoin que non on t'a obo kaloko la moi carte au lieu à 30 000 du coup à quoi il y a peine à moi 5 000 est-ce que quoi que ça matin à l'école pour ça na biso ezalité que parents azwa lisusu école en charge pour ça na biso ezali l'état azwa biso en charge c'est ça notre difficulté si l'état nous prend en charge c'est fini et là ba parents wana bakozala allégé donc c'est-à-dire gratuité cote attendez. Oui, nous voulons la gratuité, gratuité et cote. De lingue vraiment gratuité. Là, quand gratuité, là, on n'aurait même pas demandé même 500 francs là-bas. Oh, travail manuel, 500 francs. Oh non, ça c'est pas nous. Ça c'est pas nous. Ah ok, ouais, ça c'est pas nous. Ok, papa, dernièrement, on a eu rapide pour la chaîne que vous visitez, ainsi que partout dans le monde.
En tout cas, pour Nangeko, c'est la dernière montée, Oui. parce que nous sommes encore avec Dieu et la vie est là. Oui. Et surtout, il y a Bissomoko Oui. et Sengeli Peto Monaye. Ok. Wananano Yaliboso. Vraiment, merci pour la chaîne Oyekomi Awa. Tozana pour ça, école Oyekomi, école Moko, il y a référence. Référence, pour ce que Otali Kobanda, c'est comme Tio Matiboye, école y a l'été zate. Alors, ça, comme école à l'été zate, tu préférais que Awe comme école à l'état. Y a mi balé, toujours senga construction. Population eza ming, mais l'école est zate. Ce qui peut l'état, quoi que ça la possibilité, de quoi que ça la, succursale. Ça peut être terrain dans les avides, sombi, tongi, et cause la malam. Alors, bisope, tozana posa, vraiment, école les équipées, équipées matériellement, et cause la malam. Tozo senga pe, bakonzi, bakitaka ko visiter l'école oyo. Et cause la pe malamo, lobby, lobby en note, outil école moko quelque part, parents nyonso à côté oyo pe moni que non bakonzi bazo quitter sur le terrain. Vraiment ce que nous voulons, école bakonzi bazo biso en chair, nous sommes des Congolais et nos enfants souffrent des pères et des mères. Voilà. Des pères et des mères, vrais Congolais. Yangwana bana pe bakozana moi mot à dire par rapport na lolengi. Oui, mais toi moi une intervention il y a parents encore. Oui, et bonjour maman. Bonjour maman. Maman aussi est présentée aux Anani. Oui, naza parents ya élève moko azotanga awa na complexe scolaire Fimpa. To sepeli makasi na boye na bino awa ezala mbala sukate tozo senga quartier na biso Bel Air esanga. Tokoma maman. Mais quand on moque ko ça moi commentaire par rapport à madame étant que parent madame Baolela préfet directeur Azolela et bino ba parents bozo futa mbongo te 30 000 francs ka basenga par trimestre mais bino bozo futa te place on a commentaire ni ko tia commentaire eza boye biso koto difficulté eza makasi esala vraiment eza te toza na moyen vraiment te soki possibilité kozala l'état ozoyoka biso tala pe quartier oyo tala population oyo nakanisi caméra akofilmer akomona population pe akomona effectif eza awa bana baza ebele bana misusu baza na bandako par manque ya possibilité ya baparents nde bafandi na bandako soki l'état akoki koparvenir biso en aide azwa école o en charge pour l'avenir ya lobby yango yote ça doit se préparer aujourd'hui non ok alors qu'est-ce qu'il faut maintenant non que l'état azwa bino en charge pour na bana problème est mais qu'est-ce qu'il faut maintenant pour la vie sociale na bino à partir à bandako puisque bana bazaka na enseignement te ko liezali ko lata bana maladie pe pai alors on ni ko loba na gouvernement mboka na biso ainsi que batunye sozo na biso partout dans le monde. OK misala toza na misala te misusu batangi misusu kaka pona ben possibilité batangi te mais ba o batangi pe baza pe à 100% peut-être 30% batanga mais ils n'ont pas du travail soki l'état akoki pe kokanisa coin oyo ya capitale biso toza pe bana Kinshasa toza pe na posa to vivre lokola ba o baza kuna na cité bazo vivre bate la biso nzela bate la biso mai bate la biso courant to vivre bana pe ba se retrouver toza ebele bana baza ebele ba parents bazo continuer kobota basunga biso. Maman na ina lobelo ko moko bi l'état a pesi biso mbela to a pesi occasion to a pesi chance na bana ti na 8e je crois papa directeur eza bongo pardon bana ti na 8e de ba ozana école ya ofele je crois bon la classe ya okotanga ofele ti na 8e éducation de base ezali primaire na 7e 8e mais actuellement le bien que 7e 8e bafuta mwa mbongo moko moke mais tokosenga pa na biso awa na ba milieu oyo vraiment 7e 8e bafuta. Ok, c'est bon. Mais aujourd'hui, après 7e, humanité, Zali, que ça la moutazo a bac naye. Après bac naye, les moutons université. Donc juste après, la zone, on a fait comprendre la batuto dans l'état. Peut-être que mbele cause la la bino ba parents que au lieu souka ka na 8e, mais continuer tina souka na ebité. Soit la likanistanga tant que parents, nous avons besoin que 8e souka parce que likanisia moi na mboka le président de la République, on a appelé ça à place on a coup de chapeau. Ataba boy menga na ba coup de chapeau parce que ceux qui Zali
au fait c'est une très bonne chose. Maintenant on préférait ti na batu bazo za bac et ça la penza na niveau moko ke et ça penza na moi 500 francs et ça biso moi bien parce que ba intellectuel ba kokola ba ezala ebele na mboka na biso azana facilité ne fils que aya classe que afuta quelque chose n'habité par rapport à étant que parent. En tout cas wana ekozalilo kwa malamu l'état akanisela biso akanisela promotrice ya esika oyo akanisela banani benseignant o baza awa bazo ko se démerder bazo mi pesa na musala bazo gagner le côté l'état amona bango akanisela bango. OK, merci beaucoup. Nanga moi liloba pas maman parce que maman zalaka elle est au centre, elle est la vie, elle donne la vie. Elle est là. La maman donne la vie. Je suis celui qui fructifie. Je suis celui qui donne la vie. Je donne vraiment la vie. La maman a crié à Kamaka Singabi Ayebi. Ayebi Makambo et Tali. Pour cela, lobby, Makambo est belé ça pour la maman. N'habite moi, le lobo et Kokolo. Pour te reloba, yasu kate, tout ça la bonne. Vraiment, merci beaucoup pour la parole. Pour nous reloba, était kota la école na biso oyo. Parce nanga ezali ki salaire exacte o futa ba salaire o pesi papa o mbongo yo mo zo pesa yo zo o mo na pesa o ko o minimiser de l'autre côté zo répondre l'autre mais si nous sommes là vraiment pour na bolingo wana pe bolingo bana surtout que bana wana lobi bazala na avenir en tout cas on gagne rien o ezaki mutu na zumbo à considérer ngo je ne sais pas sur ça ka ba mois so 2 mois ko net nga mo ko kate c'est ko pona ba on a éviter vraiment place nanga souci ezaki makasi ya mwana ya vraiment botala biso bo aider biso bana ba osa décider parce que bana baza déjà baza en formation bien atako na mketo zwaka mais tant ça la collation aza kama l'autre asepelaka donc nzamba sunga bino bosunga biso penza. Merci beaucoup. OK, bonjour pas bana hein. Ma question. Parle bonjour. Batobi te parle ba lingala to parle ba français. Comment ça va? Tu t'appelles parle fort. Tu as peur de quoi? Tu t'appelles comment? Luciana. Tu t'appelles comment? On ne va pas parler. En tout cas, Là, on va demander de poser les questions à vous. Allô, bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va bien. On t'appelle comment? Je m'appelle Rose. Toi, tu étudies où? À Fimpa, Tu es en quelle année? Tu es en quelle classe? maternelle. Maternelle. 3 ans ou 4 ans? quel niveau de maternelle? 4 ans. Et Les fatigués, ils sont fatigués. Hein? Bon, Mais des c'est là enfants ici, il y a mais- le bâti. Oh, Parlez comme maman veut parler. Je te pose des questions. bonjour. Parle fort. Le maman casse. Bonjour. Moi, tout, Ça va? papa, On t'appelle comment? Tu t'appelles comment? maman, Kombo na nani? Matidi, Merci Di. Merci, Merci Di. Di otanga wapi? Hein? Otanga maternelle. OK, bravo bébé. OK, toi j'ai pris mon intervention à bana, bano basana primaire déjà donc moi question. Il y a une allocation pour les enfants. Oui. Venez. Venez comme ça. C'est le comité des élèves. C'est les enfants de quelle classe? Se mélanger qui aiment. au 5e, 6e, OK. Matimbo, où est Matimbo? C'est toi Matimbo? Allez. Ils vont Le parler. temps. Oui. Tu vas prendre quelque chose, non? Allez-y. On est comme ça. Tu prends le micro. Ok. Ma part, c'est moi, je vais t'aider. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Sanga Nazola, l'élève de la 6e année. Voici 6e année. 6e année. Ah. Voici les déclarations des élèves. Nous, les élèves du complexe scolaire FIMPA, avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui au milieu de nous. Rien n'est possible à dire. Rien n'est hasard auprès du Seigneur. Nous vous rassurons que cette
rencontre est très bien planifiée par le Seigneur. Mes chers frères et mes chères sœurs, l'école qui vous a reçu est un œuvre d'un monsieur qui nous a quittés. Monsieur Fimpadio Fouladio Maurice, une mort brusque qui pourrait remplacer Fimpadio, qui pourrait soutenir nos enseignants. C'est chaque année, nous avons de nouveaux enseignants. Ceux qui partent nous créent un vide dans nous. Qui serons-nous demain? Qui vous remplaceront? Aidez-nous, soyez les remplaçants de Fimpadio. Soutenez-nous, soutenez nos enseignants. Parlez pour nous là où vous êtes et vous êtes Israël que le Seigneur a choisi. Ésaïe 44, versets 1 à 8. Merci pour votre visite. Soyez bénis. Amen. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Donc, il commentaire que tu as exaté et loko esalinga pasi. Tant que mon élève Nabiso a le but qui pourrait remplacer Fimpadio. Donc, c'est-à-dire, bana posé à moutou, mouka koko remplacer Fimpadio. Wa koki koko succéder na musala o monsieur Fimpadio à sala qui paie à son âme. Donc, bana baleli. Talaka moi na 6e primaire, mais en sa lecture moko. Donc, je ne crois pas qu'il y a un tamoulaï. Donc, comme pour tout le monde, il y a un maïle. Alors, si vous avez un bateau soutenir, et ça va avenir na biso ya lobby. Autant biso to le kabambo ya ko succéder. Donc, to meka muke ko tala kana bango, bana babwa ki pena mbela na gouvernement, bana babwa ki mbela et pas ya bato nyoso ya mitema malamu boso na biso partout dans le monde, to sunga bango, bana bo senge belé. Ba pe na affection na amour yo tangisa. Poza ba misu ba pe na ba mbongo na ba mais mona boyino ko tanga. On dit que simba machette na aja muke akata batasala bato mabe. Mais bano ba otika banda ko pona yo luko zo mayele. Donc ils sont na bato ko soutenir des bana modèle. Babi qui pourrait remplacer Fimpadio. Ngana bi keza yo ezanga. Donc il to telema pour na sunga bana o ezala malamu mungi. Et toujours continuer, je sais pas ce qui cause intervention nani sur cause intervention. Oui. Je ne sais pas, tu as un mot. Oui, voilà, on s'est présenté là, non? Merci vraiment, je m'appelle M. Jordan Mandang, je suis l'enseignant dans cette école. Vraiment, en je suis classe? ravi, l'enseignant de 6e année primaire. Vraiment, je suis ravi de votre visite. Merci. Vu tout ce qu'on vient de parler ici, on est vraiment en train de souffrir. Nous avons besoin premièrement de l'aide du chef de l'État et aussi votre aide. Les enfants qui viennent de lire sont les enfants qui sont intelligents, mais en train de souffrir concernant les difficultés des paiements. Et ça sera bien si, de votre part, vous contribuez aussi de quelque chose dans notre école. Parce que pendant 5e, 6e, 4e, en descendant, c'est 8e, les parents ont des difficultés au foot à faire parce que les gens place à Malunga au salle les athées. Il y a des enfants qui sont intelligents, mais les lots peut-être pour un frais scolaire. Le lobby peut besoin pour un frais scolaire. 3e jour, on a 20 ans avec des soucis dans le mitema. Au moins, on a zaki maïele, mais moi, maïele comme au kita. Les gens peut-être que moi, on a maïele, c'est ça qui est maïele, mais maïele parce que les parents ont des difficultés au foot. Mais ils ont bien aussi que l'école est comme étatisée, comme une école gratuite et que bana nyos na ba obazo vanda banda ko bozana capacité na ko yapo uzamayele pour sauver notre nation congolaise. C'est que nous sommes des Congolais de père et de mère. C'est ça la fierté en mboka na biso. En tout cas ba chapeau belé par notre son excellence Fachi Béton et en gros makambo yango to pesa mbela vraiment bana bazo souffrir mingi. Tout ça la ki ko na biso comme étatisé pour que biso ban sénat to za bien bana biso pe tozo bota baza la paix bien pour ba aider nation congolaise. Vraiment c'était un peu ça. Mon angana loba et puis mon konzamboka et puis pas ba partenaire na biso. Alors combien de temps banda école est bandi? Bon, l'école est bandie depuis 2015. Total lelo au banda 2015 c'est déjà 8 ans l'école est bandi. Donc depuis le début bato banda toujours souffrir kaka.
comme c'est tout ça na amour wana ko tangisa bana donc mingi kolobeza te okozo te moki wana lelo lobo osala ka effort ya parce que tala no bolingo za na pona nana tala ko bolingo na bana te mais pona na bolingo ya Congo osomona sana bolingo Congo na bolingo c'est un peu. Est-ce que vous avez payé malamu? Bon, on n'est pas vraiment to travailler quand ndenge makambo eso kinde so na bike toza payé mabe babike to sepena auto za na toza na posa biso nyonso to za la bien osomona na mokio tozo zwana peut-être et satisfaire biso te na 100%. OK, il sera vraiment insuffisant donc moi tozo sala moyen pembela que l'état sunga biso par rapport. Alors l'état ko sunga bino net na makambo nini? Voilà, premièrement na koloba que nous avons besoin que notre école soit étatisée. OK, toza na posa école comme une école gratuite comme école ya l'état. Voilà, le on a soki na kena banki na zuma le maire na ngai na koyana ko pesa pe ba leçon avec la petit et pas ya bana mais le on nga moko emo mais na liété na autant ça combien de leçons donc difficulté ça biso que toza étatisé tout ça payé te pas l'état difficulté ça biso makasi le on a ko obela na ko sunga na bakisi mais le on a commis payé pas l'état mais l'état ozanga en charge na autant ça bana malam donc premièrement est-ce que école biso ça na étatisé basunga biso batungela biso ta bâtiment moko ba biso bâtiment moko basunga biso matériel didactique pour na bana ba besoin ça tellement énorme quand tozali senga venant chef de l'état asunga biso pour na yango vraiment na koto toza na quartier ni toyebi te boza na commune nini quartier nini po toyeba mpenza oyo expliquer biso place d'avenir adresse po toyeba po bandeko oyo bazolanda biso peut-être baza na posa baya kotala bino mutu mosusu bisika pazala aza na mwa lomeya na ye mpe aza na besoin soutenir mpe bino akolinga aya akotuna biso eza na avenir nini quartier nini po toyeba mpenza vraiment biso toza na kati ya commune ya Gimbantseke na kati ya quartier Esanga selili o babela ngo selili ya Bel Air donc quartier Esanga za subdivisé na ba selili biso tozali ezali selili ya Bel Air toza na avenue Matoko numéro 27 donc école na biso Fimpa eza na kati ya avenue Matoko numéro 27 on a soutenir biso ki mutazu transport akiti akitela wa pa uti victoire akokitela place voilà po toza na denzela ba o ba uta banzela biso ya akitina kimbuta ayeti na terminus samaba so komika na terminus samaba na moto nyonso akozwa abina za na posana ke na école Fimpa en tout cas école moko eyebani ba ope baza na quartier 1 bakozala bango kaka Sekomaf la bakoma na Sekomaf bazui moto kiti bona Rema Diamba kokoma zo komaka na Rema Diamba bina zo le école Fimpa vraiment école moko eyebani presque partout les moi numéro de téléphone exacté au batbako peut-être ko localiser bino 085 34 12 Bandela plus 243 89 85 34 12 545 OK. En tout cas bandeko bazolanda biso ndenge mama présidente Salobi nayoki penza passe na motema pona bana oyo l'avenir ya lobby l'avenir pour ando epsanga l'avenir parce que ezanze moto ndo eba l'avenir du demain avenir yango esila kate biso to kolekana bato bakolekana mais avenir yango oyo so mona président moko akobima na katika ya côté ya Fimpa wana mais président de la république a bimito député oyo akobima kana kati siko yo muto za so zimwa mbongo na yo oza makambo akosala tala bisika ko ya ko soutenir ba oyo pona mutu ya bato esala nini kongo e ko bonga te mais yango bato e bazana nuna baza sain na so benga bango baza sain ba koko soutenir mitu na bango parce que ero ba ibina mabete ero ba nga ba kotisa makambo banamu na kati ya mitu na bango po lobi na ngwa simba lichette te ndeka ma prudence alobi ko za la parent eza makambo ebele il faut soutenir bisiko zali ba bazolanda biso na mikili ya poto ba bazolanda biso na Kinshasa ba bazolanda biso de partout à la intérieur on a moi quelque chose ya kokuta na kati ya complexe scolaire Fimpa donc pour na ko soutenir bano basangi ata kaye moyen na classe malonga ezate moi ba futa te pe tozali ko boka mbela penda tozoko ba pona ministre na biso Tony Mwaba ezala ba école mususu e mona na kate mais a déjà une partie à construction ezali boko ye directement boko soutenir école na biso e kozala penza bien pour na venir ya bana po ba député basali ba baza oyo ya lobi ba koko bima donc avenir ezali mai ya ebale oyo moyen kauka ezala kate donc tozoko ba na katia ko poser ma question. Il y a aussi une élève de 7e. Oui. Bonjour la fille. Hello. Comment? Je m'appelle. Présente-toi d'abord. Présente-toi. Je m'appelle Binga Panzu Tetiana. Tu es en quelle année? Je suis à 7e année. 7e. Tu veux aussi intervenir, non? Oui. À vous l'antenne. Hello Eve. Tourne comme ça. Regarde aussi. Hello Eve Bat. My name is Binga Tetiana. And I stand
I stand 8 Fimpa School. Goodbye. Ok, on a des interventions en anglais pour savoir que non, il y a une très belle formation. Et sur les capambatés, je vous dis que non, toza bien que toza na katesiko, mais je te dis, ngai na sentir que formation ezopé ça m'a convenablement. On a zobwa kambela na bakonzi mboka baya po ba soutenir biso. Na zobwa kambela na Tomi moi ba o azali son excellence que na zobumba mela po na ba école o ya boye. O déjà ba sana ba pana ba ezaba école monsieur suka kana kati to ebi yango. Esuka kana kati ba papier, mais ba kotisi ko mona ngo pa futa bato ba mona na kate. Mais le coup la son excellence on sala musala ya bien. On a ko soutenir le chef de l'état école yango. Bino ba yebasa na posa mikili ya poto. Boluka baban. Boluka espace. Boluka banzela. Boya pour soutenir école oyo ne fils uniforme na yo oyo boa kaka na bana bazana besoin nango ba matériaux didactique bazana besoin nango ba parents bazo tangisa bana vague ebi vague te ils ont fait ça penza pas simple parce que avenir ya lobeza na kati ya bana oyo ezaka na bana bazana complexe scolaire na nyo te mais yaka pe côté pe député mo pa ko bima oyo akoza la pe utile na kati ya mboka na surtout qui sont des Congolais de père, de mère et des arrière Coco. Parce que nous sommes à Kimbanté, que je vous rappelle que non, c'est là où se trouve les Bas-Congo. Hein. Bas-Congo, là, il y a beaucoup de l'embouchure. Bon, il y a un système en haut. Alors, ouais, on a ce que bimi, toko tapé na salle ya primaire. Merci ba maman compassion bozolanda bo mona. Donc bisca tozo tambola, bisca tozo kende. Tozo kota na primaire pe tota baban na ebité zo ezana bana combien par rapport à baba na ba on a si bozo mona bino ba maman o baza na posa ko sunga tel que ba maman compassion en tout cas o baza na motema penza ya mawa wana ndi na tangi kombo wana awa to na sala classe ni oui awa ezali salle na ngai salle ya 5e année 5e année primaire oui. Ok, ah, bon, un effectif à combien de élèves? Ah, bah, un effectif, il y a 48 élèves. 48 élèves. 48 élèves. 48 élèves. Alors, ah, ouais, moi, difficulté nini? À part la maternelle, moi, difficulté nini? Beaucoup de manango, ah, ouais, na kati ya la salle ya primaire pour que ma maman compassion, bah, yo kabino, bah, meka osunga. Merci beaucoup. Ah, on a primaire en général, nous avons des difficultés à ma banque. Parce que si vous allez là au fond, au moment qu'il y a 3 ou 2 salles, il y a 3 ou 2 salles où on a un souka, où ils ont pas banté. Oui. Ils ont à mon côté. Oui, tout le monde ils ont à mon côté, tandis qu'il y a salle à ban. Ok. Banima ça va utiliser la moyenne, il va vendre dans ma belé. Non, va vendre dans ma belé. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des fois to fusionner à bango. Alors au lieu de scinder des salles de fusionner bango, par contre seulement pour la manque il y a bango. Ok, en réalité, il faudrait pas des salles. Des classes différentes à côté seulement. Non, c'est-à-dire 4e A, 4e B. D'accord. Bah côté ici comme on va salir à 4e mais avec ce nombre parce que bah seulement quoi ils ont à banti. Ok. Donc c'est un peu ça. Ah ouais, au niveau primaire, dans le bac qui est maternelle, nous aussi nous manquons de livres appropriés pour na leçon, tu trouveras dans la classe 3e, 4e, il y a le livre des sciences qui ne sont pas là et les enseignants se débrouiller pour que quand même donner la leçon et s'engager selon le programme national de et donc le livre est en abisso et na matériel mettre canne matériel il y a géométrie et ils ont manqué biso et ça qui est handicapé musala. Ok, maintenant les lobani au quotidien de maman compassion par rapport à la difficulté au bozanango. Voilà, le bazala kaka qui a soutien, il y a aide pour na ici quand vous allez ndenge directeur à Utuko loba tous ça ici comme vous avez ba école les amingité. Ok. Alors na mi vous avez école les amingité et école oyoyo le promoteur à Salaki Ango na but ya aider population ba kotoyo. Alors il y a Salaki pas l'ancien maman compassion au bazo ndangai bango pe ba contribuer n'a pas au promoteur à Salaki pour na avancement ya milieu oyo ya Bel Air. Ok, merci beaucoup. On a plus 48 enfants, élèves, pardon. Na bamba fanda combien? Et bavanda 3. La chaleur. Oui, bavanda 3. En réalité, il devait être en 2 par banc, mais suite compte tenu à manque à banc, bavanda par 3 na banc. Et c'est là ils ont difficulté au cours. Ok, merci beaucoup et Maman Falon Kumbo.
Malundama, je pense que Binomo Bozoyo, ainsi que toutes les femmes, il y a compassion. En tout cas, Binomo Bozoyo, il y a doléance, il y a messieurs, madame, ainsi que directeur. Moi, je crois que dans la salle, il y a vide, tout le monde a un bon pour l'installation hygiénique. L'installation hygiénique, ils ont ça vraiment ma bête. Ils ont bien, mais ça vraiment dans des conditions vraiment appropriées pour la banane. Il fallait toujours qu'ils aient amélioré pour qu'ils aient vraiment dans des conditions pour la banane, pour éviter aussi les maladies comme la biso na banane. Mais tout le monde a une installation et puis na biso na balanto jugé en malam. D'accord. Maman, président Salobi, installation hygiénique. Ce qu'on a surtout des fois, on a récréé moi ma combien na moni pour la difficulté mai donc tout bendeni. Oui, awa na biso na kati école tout ça na difficulté à mai dans sens que nous sommes obligés il y a kobima libanda pour les des élèves il y a 5e 6e ba ki ba toki mai na mai automona qui a. Je pense que ça là yango ONG mona ki libanda nde toko ba moment na kati école ba tina ba tuki et puis bana ba ke no melaka pe biso ba msudu tina ba lave même pour ba enseignant ko sokola maboka même tabana pende ba uta ba installation hygiénique ba oya baza ko sokola maboko. Mais est-ce que vous installez ba tuki yango te na moni ba lave mete beaucoup ici to ezande pour peut-être que no ba tuki ezate ya ko sala ndengo lobi wana ikotia ba tuk il faut tia en grande quantité quand même ba tuk pour bana il faut ba sokola ka maboko surtout na ba maladie à mensale et donc il faut ba tuku ezala pe pour makambo ezala bien. Oui, ba tuki te, mais tout qui est zali. Sauf que ceux qui ont installé, peut-être, bon, je ne sais pas, mais au moins tout qui mort est zali, et puis na cantine moko, ou celle comme lave-main, et zali, puis na papier na ngolo tse la ngolo. Donc, zaka moko, tout qui moko, ils ont un robinet, et puis cantine moko. Nombre ya bana, ce que j'ai belé, et puis tout qui wana moko, ils ont muki, et des fois, surtout na récréation, on a dit non, bana pena, en tout cas, pas au potana. Pana ba mela, oui. Ok, tout côté, ce qu'on a salango. Ah, toujours quand on a salle où les angi babon, hein. Donc ça les angi babon, ba moment compassion na si bozomo na maman falon madundama. To matana salango, hein. Donc salango ça veut dire que ban izati. Mais ça les anango, hein, bongo, hein. Oui. Ça les ango ezali, ça les ango bien construit. Mais sauf que bande vraiment izati. Moi les tableaux ils utilisé, c'est-à-dire et des fois ça les a utilisé. Ils ont utilisé par condition mo boye ya passe. Il faut que bana baza obligé à déplacer vraiment baba à côté de la salle ba poni ba vani même 4 pour que ba libérer quelques bancs et est-ce que pour que bana musu ba tanga donc il faut que déplacer dans baba pour déplacer baba et wana ba mo bana ba marango bana premier parce que nous enseignants je suis là en train d'enseigner et puis tant vous maté mes amis mais bon bana ba et puis enseignant mais j'ai le moyen qui te mingi j'ai le moyen passer makasi c'est pour ça moni ba maman compassion et ainsi que maman Fallon Kumbo bazui les kanisi ya ko longola bana na kata difficulté wana tu sais moi natanga uti na école na ndako na bango ayebi ke na ke école na ke classe pour étudier pour na kotanga mais tant moi na yé déjà a comme sou ko tombola ba ban je sais pas ce bazana âge nen abana ko dé parce que moi tu déjà déstabiliser des abana donc ils ont moi moral là-bas ils ont mais quoi ya muki moi na bi que tant na koti na fandi mais tant moi na yeba ndiko dépasser là-bas et ça passer yango li kaniso ba maman compassion bozui en tout cas merci mingi nzamba lola en tout cas apambola bino vraiment na li kaniso bozui ya ko soutenir école oyo ouais wana to tiko bima bongo na école en Fimpa siko to koti bongo na découverte na biso toujours ya quartier oyo donc na cellule la Bel Air to na quartier Esangame donc on voit pena ba cellule nyonso tout tozaka na kati ya cellule ya Bel Air to koti siko na kati ya découverte na biso nde tozo tambola na ba guide na biso makasi kande bozo mona ba o balati ya biso podcast activité do bango nde ba guide ya quartier o bazo tambusa biso parce que biso pe tozaka loka ba aveugle nde siko tozo avancer je crois tozo ke siko côté nini bon tozo ke to visiter na la sabino pe ndenge nini ba me kampe kusunga biso ba maya ba forage ti boso na biso toza déjà na maya forage to commencer place to me kampe ko tala yango ndenge nini quartier na biso zo me kampe malima me ko développer na ngolo nzambe. OK, merci beaucoup et wana je crois que forage yango non forage yango siko forage yango eza pona cellule ka ya Bel Air to quartier Sanga mobimba bon eza pona quartier Sanga eza ba cellule
nyonso ya quartier sanga batela biso ba forage oyo pona ko sunga biso na place to kitaka na ba mai ya njili to kitaka na ba mai ya se to sunga biso pe na ba mai ya komela parce que tous en pe na difficulté concernant makambo etali mai ya komela on ba pesa biso ba forage o batela biso yango bien que to somba kango mais na moi talo moko vraiment ya to somba ka mai OK donc c'est que vous facture bo futa té bozo ya ka bo sombi yango voilà ils a dit comme facture té to ya ko somba ka na bidon na yo ya 25 litres de tu ba bidon bo ya mokie bo ko ça combien bon ce que tu es 450 5 200 francs donc 2 4 5 200 francs 5 200 francs OK maintenant on a combien bon bidon on a 20 litres ce que bakisi na 5 litres moi on doit payer 200 francs 200 francs OK OK maintenant est-ce que bato bazana makoki wana te bon mais la maïté to ndeni bon concernant on a vraiment choix exacté tout ça ozana ngote o meli maïté bon à part forage la source pesale la source pesale surtout qui tient c'est qu'on a tout monde qui ils ont bandé source na bakina auto rappeler na source tu vois que na journée wana mona na moi lo meillati faut qu'il tati na source auto qui mama pour que sur na ba mbebele mais na ba ba ce distance mulai o c'est que basa mo musika comme ça difficulté to kati awa sandeni bon concernant wana mpeka koto yo nzamba sunga biso na mo makambo wana kotala boso to kiti na moi c'est comment que koto na se source ezali na se koto pe source ezali ti ba ngambo nyonso koto ba source ezali ba forage pesali eza kaka yango moko te ti ba ko nyonso ya se ezali donc kota difficulté mai ezana bon actuellement vraiment difficulté mai ezali OK bon pour na énergie bon concernant maintenant l'énergie tout ça na moi difficulté vraiment makas parce que actuellement tu utilises kaka so ba bazana makoki panneau tout ça mais électricité vraiment exacté donc tout ça pe na posa pe ki courant ko taper na seni na biso pour permettre biso na développement normal mais la moni basingeleki na direction munene donc elakisa ke eza ya binoté bon basingeleki ezali société ou ya régie des zones na Seboy bon ba benda courir uta na quartier mo benga ki futa kuna pour renforcer moteur et travailler malam mais ça vraiment pour na cellule ya Bel Air cellule ya Bel Air tout ça na courant donc merci beaucoup on a to continuer na découverte na biso quand nous mo mona to bandi na forage awa babi en tout cas quartier oyo cellule oyo ya Bel Air moi difficulté mukeza ka pour énergie donc courant mais mainde déjà moi ça va voilà et tout ce qui est des bons sukoyo vers carrière to ke mona na bisika oyo bateka zelo bisiko ba rozwa zelo da ba biso ba zelo no so ba sel ba sotu muton kuna na ba poma tete na ba nini ba selo ba otongi na ba ndako babi ezo utande awa toujours to aka na nini na seli la Bel Air donc to yé ezande boye so moi quoi peut guide na biso yaka no na yoki vertige makasi simba no na loboko pardon bon na bité to kita kuna na c'est to kita to ndeni te ko kita kuna vraiment maman ko matériel so ba transport ba mambesus donc o to za sko to zo mona carrière ba binga ngo carrière ya terre jaune carrière terre jaune ba mabele no so jaune utara ba sali ba saute mouton ba sali la ba nzela ba makadam nyonso utara mouton o kato mono ba saute mouton to mona na boulevard ko oui ba sali ba ko so carrière ndiza carrière terre jaune mabele nyonso na bazo zwila ngonde sikona teka bon eza terrain eza pe na ba chef o batala ka pe makambo ngo ba camion la ya ke kota ba kutaka na ba chef o baza ba responsable makambo nyonso ba pesi droit ba koti bazu mabele kino ekei siko pusa na to mekana ko sura mukela na droit nde ale bozu mabele to sura na mo mukela ina pesi na pe droit ale na zuna mabele oui so za na to lobela na kamususu ngo to mekana ko lobela no entre nous to mekana ko lobela yusu mo ateke nde ba so sala libulo ndezo izo yaka munene zo yaka munene ba zo zo mabele boy o monte eza danger moko permanent pour na banda ko eza nzinga voilà mekana ko lobela vraiment problème pe to ngato lobela lisusu ya motu tu lobeza nde yango nga na obange o monte na simbi po na obanga to bandaki ko se plaindre mingi pour na situation oyo bato bane ko kota ba mituko zo ba mabele mais actuellement vraiment moi suspension ya misala awezali parce que bande konyoso bazali na tout autour ya ba cellules différentes eza awato lela qui vraiment pas chef de l'état parce que kotala boye ko zwa zelo chaque jour ezo buka ba mapango bele parce que kotono so bozo mona ozaki ba mapango ezala érosion de ba érosion makasi tango mvule ezo noka ezo koisa banda ko ba parcelle ezo kende vraiment minute oyo suspension des travaux eza donc mokonzi na biso alobaki ete mokonzi mboka alobaki
awa bazwa lisusu mabele te pour que bandeko koto pe bazana ki mais moni bon matite boti kuna ingo baike bakamyo kota lisusu te ozo susu mabele te wala ba siso tonga sot mouton oui parce que makamso utelo bitumba moko utelo leka awa bandeko neso bavana seli la bele na bandeko bakota ba charger ba camion na bitumba maki makasi parce que bandeko bazana mapango pembe bazolela mabele bozo ba mapango na biso zo koya si bakonzi pe ya quartier ba ko intervenir sikoyo suspension des travaux ezali yango pona kosuka wana te tozolela pe kana chef de l'état en tout cas tu la biso ba garde fou mais yo monter malgré tout ba suspendre message na danger mo reza donc ba mbula soki beti banda ko wana ekende wapi mutu muso akola to musala na famille na butu ba mbulu ya katisa butu ya makasi érosion na kinga bato ba suka wapi alors qu'est-ce qu'il faut maintenant ba ndo boka ba salta wa libuno ba kundono ndeni c'est ça donc kundono ndeni faut ba boka ba salta bongo ba zipa to ndenge nini pour ba ndako nyo songa zo mona c'est déjà danger donc tu mona mo c'est que bato basana kati oui c'est na kati donc vraiment ezali comme ka gouvernement d'atteindre l'élection makambo pour que assistant vraiment eloko non en tout cas gouvernement ndeni kambala mo bato banyo zo zelu po bakutaki zelu ebandaka ndeni zaka site nini zaki loko nini pona Kongo na remarka makambo ebele na Kongo zana ezana babuzo ba mingi pe ezana kati ba pesa rango penza valeur te ebandaka bato bani ko zo vike faut que de zo zelu kuna to comprendre peut-être bato soti mouton pe ba ko zo zelu to gouvernement ko et pe comité a ezu pe zelu ebandaka ndeni bon dans ancien temps biso to ko kuta carrière o avant comme aboy et banaka nanu kuna liboso kuna bakamini bana ko kota ezo zuma bazelu malembe nde ezo pusana bana ko la ko bana tango ya kala mais yebi kaka situation mboka na biso ata ba pekisi le après 2 jours 3 jours 4 jours mona bakamini chose bana ko tina butu pendant que balali mais kamio koti ezuma bele kei bokola mko kuta déjà érosion munene salamaki yango actuellement vraiment tozaka toujours na kolela bokonza ba télé sur ko place oyo bomoni ke fuba yo zelo mais bozo tika pe en même temps babita bakota bakota ba bando vanda pourquoi pas bakaka te on est surtout le sika mususu bo awa et comme on sika yo la zelo pour la nini exemple la liboso teza mbalebele ba population ya contre oyo ele la rapport na situation oyo et que ba suspendre misala nyoso awa pour que ba habitant côté bazala malam côté ba parcelle belé kenda ba te belé ba longwa awa bima na cellule auto zali parce que ba mapango na bango koya na kati wana donc et on te la capable chef de l'état il a besoin de garde fou que ba suspendre ba misala ya contre moi construction moko lokwa moi barrière ba le système à barrage moko boy to barrière moko peut permettre que ba ko tarater so you to rosala ngwa la langue lokula stade et appelle le moi kitoko pour ça na forme déjà na forme à stade to rosala ngwa moi stade mo to moi bon mo boy proche plus tard to ko ya mbape ba paya ndenge to ya surtout que to ka pe ko lobela ke bisika o bangi ba sala ngo marché et que ça la pe malamba ti biso ba garde fou que ba mère oye ko ya te na kati na basali biso ta marché parce que na kotaba na contre onyo tozali so ngo sala wenzeke olambela bana mfumba biloko ya bien faut obima susu na quartier 6 na njili na wenja 6 ozwa moto kine musika OK na contre tozali so na kati basali biso ta marché ezala malamu mingi ezape na biloko utaka mingi na kati ya bamboka makasi bakoya pa noter ka biloko pe ba bazo kusa na pembeni basali marché moko biloko ezo uta na kati bisika mtunga na kometi na côté ya ba ya na kati kuna bamboka kuna bazana biloko mais ba oketeka na mboka na ba côté musika ba koteka ngo comme moi centre moko ba camion e wuta ba kota bamboka bo elekela kaka manenga ba dingi bamboka na kuna donc elekaka na nzana na biso oyo makadam na biso so ti ekomati ba quartier 6 mati ba zikida mais ko se awa ba ko sa pe bon moko munene po eza pe idée mutu mo ba sala est-ce que ça peut déjà na ba dégâts aussi salama déjà na place maman ba dégâts salama ya ebele so na uti ko ba ke eza na ba parcelle ebele bande comme suba bima abake ko foutela ba côté banjini asa na propre parcelle na ba perdre déjà ba minimum na bango ebele ndeti na maramba boye vraiment maramba boye eza na batuto ebite so bange baza banani lobby mais ba perdre ba vie na bango nesika o pourquoi pas ya kozo bato nyonso to babita ono so bimisi bangwawa bokita bango quelque part mama biche botia ata stade municipal botia ata marché mo ba ata ko somba biloko mais esika bo danger moko permanent bat bazo vanda wana vraiment gouvernement mboka na biso botela biso na ville province ya Kinshasa, ville province ya Kinshasa et pas ya monsieur Gentini Ngobila. Son excellence n'a habité ça comme appelé Koto et le puis ça moi passe yango ma président c'est ça la paix moi passe est-ce que Koto penza c'est Gentini comme akayebi pe que contre bi pe selilo ebi pe makambo po ezara vraiment moi passe moi la ke babuki côté moi mais faut ba bongisa faut ba bango bo to parce que oh ça qui déjà que même l'état a Georges Mabele a basel basot moto c'est que ba ebi déjà que ça boy alors pour na ninte ko lukila bato solution parce que bambula makasi ka soko yé
bandako na mona ba pemeni et kende ba ko perdre ba vie ba famille na bango ezolela aussi le tabac bazo basé lango bana bango à l'aise et puis mutu bon peta ko loba kelo kwa ba perdre bandako to loba to pesa bango bandako ba isika msa vendre ça kaike ka bongo matro yango gouvernement mboka na biso mabele la penza situation o eza na Bel Air na cellule à Bel Air gouvernement mboka na biso botala penza situation oyo eza malamu mingi nanga mona okisomo na simbi kutu na gidi to tambola na ye pona obanga na bikeso na rata na perdre souvi donc matro taka soti mouton ta degré bazo mabele ta niveau donc susu na degré susu donc on découvrir susu et babilo susu ezaza so en totalité merci beaucoup donc vous comprendre nga donc il comprenait mon émotion donc ils sont un peu donc mawa na bato ba perdre ba âme na bango merci beaucoup quand le domaine où on a découverte ya cellule ou ya Bel Air guide na biso mais quand expliquer biso sika to zek to komi wapi parce que nazomona kuna na ngambo bandaku na moni kuna basinga na musika direction pe na moni eza mulai je suis pas mais quand nous ko tel cette chose qui eza nene voilà donc na place to komi na direction oyo ba bingango ri de l'école ils allaient direction principale pourquoi ri de l'école les une école moko on va dire ri de l'école to nene bon en réalité dans ces contrées il y avait une nouvelle école l'ancienne école j'allais dire ezaki liboso boye école wana pesa ezala lisuté actuellement de dans basali direction de babebo opesa ngo kombo ya vie de l'école et puis à part pena contrat na biso awa ri oye matiti na cellule mosusu kuna na cellule wana kuna pesa pena école mosusu pe ya kala donc so ba pesa ngo kombo ya vie de l'école parce qu'il y avait des anciennes écoles ezalaki boye on ba pesa ngo kombo vie de l'école. Mais de l'autre côté, kuna to mona batu bandaku, wana pesa ka toujours na quartier Bel, na cellule la Bel Air tondeni. Te wana zali na cellule mususu mais toujours na quartier Sanga. Kuna zali ba benga ngo université. Quartier Sanga est difficile na combien de cellules? Eza na toza na 6 cellules na kati ya quartier Sanga. Oui, tel que toza na Bel Air, Mosengo, Talangaye, ba américain, Lenvo ainsi que quoi, l'autre cellule Lubwaku. OK. Donc je comprends que c'est Lubwaku penda. Ils ont valé la carte de vallée. Dans les maisons sont construites la carte de vallée. On va bien comme Loubois. Voilà. OK. Merci beaucoup et on a toujours continué. Toujours dans la direction où on déketi régie direction où biso ti na makadam na sekuna. OK, d'accord. Makadam bien ko matana ngo boye so to bito continuer mati na terminus ya maba. OK. Terminus ya maba to ba marché ngando ti de kolokuna. Mais tout le monde Singapour et l'équipe c'est dans le secteur où Singapour est attendu. Courez attendez pour tout le monde Singapour. On a eu ko lobelango ezali Singapour o edaka bande ko ya régie des eaux. Yango emotiva ka moteur na boké travailler malam. Mais na contre na biso na kati ya cellule de Bel Air courant ezalité. Donc courant o outi na quartier moko kuna benga ki futa. Nde sali secours ti na compagnie ya régie des eaux pour que emotiver bango pona énergie. Misala isala malam. D'accord. Maintenant awa qu'est-ce que bon, tozo senga ndema ba kotela biso mai na kati ya cellule na biso ya Bel Air. Parce que en réalité babana d'ailleurs kotia ba tuyau pour na ko répartir dans chaque direction mais actuellement ti siko biso ana tozui mai ya régie des eaux. Yango tozo le la paix na mokonzi mboka ba meko ko sunga biso pour que biso peut participer na bénédiction wana. Vous allez peine ba bato bazaka lokwa système wa syndicat bazo ki ne ko sa ba déclaration na kati ya quartier. Oui et preuve en est que notre chef du cellule y est pas parmi bato wana ba sala ba déclaration pour na été mai ekota na kati ya cellule na biso. OK. Merci beaucoup. À suivre. Ouais, guide na biso siko toujours kana na Bel Air hein. Oui, toujours kana Bel Air na cellule la Bel Air na ko exact toujours. Ri de l'école to tia utala kuna na likolo. Yango ebandi kuna pe tiboye. Toujours kitane pe to mona érosion o ya empêcher ba camion kota na kati ya cellule ya Bel Air pour que et matana ba parcelle ya likolo. Donc ça il y a une grande érosion salama na sewana les empêcher que ba camion pénétrer na cellule na biso ya Bel Air. Et salama ka ndengo na to ndeka ba ya rozazelo. Bon, ezali kama rozazelo teza mai ndenge kitaka na pression. Voilà, chombule beti. Non ibanisé. Les maillots kitaka na pression, ezo buka ezo ko mais tango bande ko ya régie des eaux babana ko telemisa ba poto ba tiye oyo ba meka pe ko bongisa yango. Et bon ngaki mais le camion moko ba minene leki mbule beti lisusu nde eroze ko funga misusu ya makasi nde siko toza na difficulté ki pour ba camion e mata lisusu na kati ya cellule na biso. Ba camion ki na ko tukune ko leka cellule to mona ki na musika cellule ya Lenvo kati sikuna. Ok toza pe na posa la camion zo e kotika na facilité mbala moko na cellule na biso ya Bel Air. Ok toza na facilité ya makambe belé vraiment. Aussi la tête tozo kita to ko mona eroze wana ndenge ni salama buka zila na biso ya de l'école. OK, merci beaucoup et to commencer sur le terrain. OK. Tout mon an. Merci vraiment.
donc nzela ngo pena yango ozobaki mituka ezali koleka. Oui, donc direction na biso ya rue de l'école de yango ezomona baekozo mituka banda koleka mituka ezoleka, mais avec le temps vous le banda konoka bakamia mine ezoleka ezopatine tout ça de créer une grande érosion tozomona oyo donc ezo empêcher biso pour que bakamia kota vraiment na kati ya seli na biso ya Bel Air vraiment. Mais na kati ya seli na Bel Air oyo na bato te bakotelema mpona esika oyo koma malamu. Bon, avec des petits moyens oyo bandeko na biso bazalaki na yango to mekana ko sala moni basaki ozomona oyo to tsaki basaki oyo et empêchaki pe donc esaki pena kenzele koma vraiment malamu mais encore ebi ke nde balobaka ke mai bakangela yango nzela te azokota azobuka dozo sengaka ke mosolo moko vraiment ya moi ebele oyo ko sala ki ba bétonner même nzela oyo c'est délabré biso oui c'est délabré oui aïe donc ceux qui va bétonner les biso pe na nzela oyo sala ki ba camion kota na facilité parce que ça na bandeko ebele bazana ba mapangu awa ozomona mais pona ko ya mutu ko mona tiki mutu ko kuna na sena makadami azoka na makolo tandis que ils en direction moko ya malamu ezaki pour ba camion kota et kota na kati ya seli na biso ya Bel Air. Donc vraiment ils ont sala biso vraiment passe mingi na mitema ko mona nzela kitoko boyeme baby biso kaka boye direction ça vraiment malamu même il y a des gens qui avaient les idées à faire des dépôts na kati ya seli na biso mais au moins na camion matanzela ni pour déposer ba sac ya sima mais c'est nzela ngo pozo nga ndenge za ki mituke ba nozonga ezo singa nini na nini donc ezo singa vraiment oyo singa ka gouvernement télévision nzela oyo parce que on a vraiment pris le temps ya ko bongisa yango chaque année donc comme la moyen un peu bien surtout comme na saison chaise na elanga donc au moins na ko so bokundi mvula zo noka te ba camion zo mata mais surtout comme ka na série en mvula. Mais ça risque ma casse parce que moi ekotonda boye moi la muka uti na lupango so ka leki ama okende oui mais ça déjà ba dégo so sala ma ana batanga mbula tondeni bon ba dégo so ma ndako ko bozo mona liboso oyo ni wana batongi wana boto tongo kala te parce que bukanaki miri nyonso zalaki ya kala ekoyaki na kati ya érosion oyo oui ndeko wana ayesu ko reprendre sous son salaire. Il y avait des morts ou comment? Donc il y avait pas de morts mais ça qui même pas c'est kota la boye miro tongi au dépenser bambongo mais ekoyi batebele ba meka un peu ko perdre moi ba makambo ebele ça risque papa koli mama koli mona moke akokota akobukana tala boy donc ça biso passe mingi et ça vraiment ça nzela moko faut ko bétonner yango pour toute solution ya bien batili biso ba terrasser ba bétonner les biso yango et on que ça vraiment que tout comme na kima pour ça que bon ça ngana maboko boy avec les sacs en tout cas na série en vous là toujours na difficulté il y a ko retrouver sous nzela na biso donc et ça ngama ko bétonner vraiment en tout cas ils a passé balandi na biso nyonso partout dans le monde bisika besoin bolanda biso ici que le gouvernement mboka na biso donc ils a passé quand besoin ka population zolela bato bazo déclarer ba ki tozo tamona bango en tout cas bazo mekola exception na ba site oyo ezaki malamu mais pour le moment moyeti neti kutu boye kala te to kota na saison sèche moi moké malamu mais na tango ya saison de pluie to ebité koto basuka ka ndenge nini ezalaka ndenge nini na ngamo nazoka somo ngamo nazobanga donc il risque pena makasi ezala koto yango et tolobaka boye na gouvernement ayeba uta non situation ya esika oyo en tout cas et que ça peut malamu mingi tozo kita parce que eza direction moko mais biso ti na compagnie régie des eaux tolobaki on tozo kita malamu mais ti to komona compagnie régie des eaux bisika o singa o ekenda ko suka esala raketo senga mai ya ko tozongela boye tozongela boye to mona en tout cas non ko leka te so bendinga ezala mo bien parce que situation esika o pena tabino vraiment avec beaucoup de difficultés avec beaucoup de difficultés donc en tout cas gouvernement pour cannabis vraiment est très sika oui tout ça vraiment dans les soucis est très sika parce que boye penza ça va pas donc tout ça vraiment na souci na mitema au mona ndengenza ezaki vraiment nzela moko malamu makasi bakamia mingi zo kota donc de jeep ezo mata mais ezo mona bato ba otonga banda ko koto bana difficulté même yo kiti ba zelo yo kiti ba ciment talo ka ciment ndenge pesa to 6 000 € te meto kiti na difficulté bon bato ba memi kilo eza pas si donc ba construire banda ko mais bakamia zelo mata ndenge nini parce que même si to si pousse yango awa na situation actuelle moyen pousser mata exact et ça toujours que et ça nzela moko ebonga malamu pour que to sala ngo vraiment ok, en tout cas, à suivre, il faut continuer toujours na Melipe, mais vous comprenez, donc, monter l'équipe tellement ma casse. Donc, tout ça, toujours continuité à découverte, il y a Bel Air.
toujours kobaka donc toke matape kuna na régie des eaux. Oui, régie des eaux. Oui, to kuma na régie des eaux. Singa oyo kenda kosukela. Bisika singa oyo kenda kosukela. Ya merci beaucoup. On a profité ko saluer Mama Laura Chou. Mama ya bana mama di mama. Balobi yonde makamba mama pesa makambo. Donc pourquoi pas mi amore mantu matuira. Mi amore na saluer bisiko zali non c'est la code. Mantu matuira na ngai bolingo na ngai c'est la code. Na saluer bisiko zali pourquoi pas à mon papa Play Maya. Ya Play ya ngwana. Ya Play. Pourquoi pas à mon papa chéri, je sais que dit tout comme Kwiza, Babi, mon à Bruxelles, à Tongo, na salut Bisiko Zali. Merci beaucoup à suivre. Merci. Oui, voilà, si on a moni to commis déjà la régie des eaux, je crois. Oui. Donc, il compagnon Yangwana, to aussi un caméraman Nabiso. Je suis caméraman à ma casse, donc il y a l'option en caméra. Ah, mais est-ce que la régie des eaux fonctionnait déjà pour le peu silence ma case? Donc actuellement la régie des eaux fonctionnait déjà, bien que nous vraiment distribuer ba maïté dans différentes cellules, mais bah tu as miné déjà bah déjà bah quota déjà dans la direction principale et ça les canaux bah distribution bah tu as miké on est quota dans ba mapango ok bah déconner sur bah mais la maï régie des eaux. Ok, on a maramba forage ici. Oui, on a maramba forage ici. So bah côté biso ka maï vraiment maman nanga maramba forage ici pour na biso. Donc souci n'est pas que maï régie des eaux côté la biso na ba mapango pour to mais la kimia nyonso. Mais bazo promettre déjà nini? Bon, bazo promettre biso que ekokote oui car maloba biso ne ezala kaka na ko peso promesse ya lobi mais comme lobi wana mais tout ça vraiment na souci que maï côté la biso vraiment na mapango. Banda ba bandi ko promettre déjà combien de temps? Bon, depuis qu'on a promettre biso ça fait déjà 6 mois yango ya. Maintenant écoute karate. Mais avec le temps écoute nango parce que le monde déjà compagnie fandi. Na tu na so me balancer ka carte na ba selilo bo tanga koto to balancer pour côté keti wapi. Donc eza vraiment kaka pona Céline ya biso te pe quartier mais ça pona kimbante ke mobimba. Kimbante ke mama fo ba mela mai ya régie des eaux. Kimbante ke mobimba fo ba mela mai. Voilà que yé ba forage ça sous importance te. Mama nga sori yé to za suna posa forage te. Ngana za na mai na lupa ona ke tomba so mai ko somba sema. OK, tina kati ndako. Tina kati ndako bien pour ba forage pesa ka moi dépense moi bo sokola bilamba air nyo sezate et puis ngo so za na mbongo te kande prudence aloba ke ma prudence abi sona le logo te c'est non mais la maïté donc pesa ke passe et place là ayoka ke do moi sans fois ça te au senga ba ninga pete pour manga ma forage bakaba ngote za si ko to kita na sekuna na zo mona mai wana mai njili to ba mai ka we leka te wana rivière njili rivière njili ole kitina ba quartier oui te katisi ekei de bonhomme kitati na se de rivière njili nde yango to zo mona OK so mai yango ekaboli ndeti to mona régie des eaux eza na commune nini bon régie des eaux eza comme si eza na commune ya Kimbanteke. OK. Donc rivière njili oyo a ekaboli monga fula na Kimbanteke. Donc rivière oyo. Alors je totali bien régie des eaux. Eza na Kimbanteke te. Eza na kati Kimbanteke te. OK. Donc bino bo dépendre kuna. Toujours dépendre na régie des eaux eza na kati ya commune ya monga fula. D'accord. Dès que distribution ya mai na yazo sala ngo pe na ba. Entraîne nango ya ngwana kuna non? Oui, entraîne nango pona bozo mona kuna nde entraîne nango. Oui. Batiko bazana Kimbanteke ba ko côté la kuna. Ba ko kuna ba uti kuna ba ko na mongo. Voilà, bien que ça eza pour mon publicité. OK. C'est uniquement pour na bandeko bazo sala na kati ya régie des eaux. D'accord, mais est-ce que construire en Ouest combien de temps? Bon, banda va construire ça a pris du temps depuis 2021 2022 en 2023. Mais ça livre vraiment une année parce que en 2022 banda qui na début fin dans décembre une année nandam. OK, maintenant si tu as bon ko salaté. Donc fonctionnement normal ne bandi au salaté. Na bandi fonctionner normalement. On dit bazaka na construction. Bazaka toujours la construction, on n'a pas finaliser par ma camoté. Ouais, si tu as quitté na biso na prince, na bité to comme on appelle na prince en moto yeba, prince en weketi wapi na gauche na droite eketi wapi. Pour te monica prince un peu comme si bazo sala ngona no. Ouais, tu as dit qu'on a prince, tu as dit prince à Moulaï, on a habité toujours car on a bel air. Oui, toujours car on a kati ya commune ya Kimbanteke.
Ah, peut tout ça quand on a ngambu ya selile ya Bel Air. Ya Bel Air. Dans cette occasion ngambu pe kuna Bel Air toujours. Donc banda ko ezana sima ende ko na biso kameraman desko eza pe na kati kaka ya Bel Air. Mais ceux qui te traverser des rivières Njili to komina ngambu ne to komina kati ya commune ya Mongafula. Donc c'est la rivière Njili qui sépare la commune ya Mongafula na commune ya Kimbanti. Ah d'accord. OK, d'accord. Écoute, on a vraiment balana vraiment. Je suis comme quand on tel bande ko na biso prince o ekebo eti wapi et o ezongi bo eti wapi. Voilà. D'abord na droite na biso. Voilà, na droite na biso tozomona makadami oyo bineti c'est comment quartier Intina boulevard. OK. Donc Intina boulevard et puis na ko kende boye na entrant Njili. Voilà. Tina ko kende boye ekena ba moni ba sanda ba dingi dingi. Bambo to yoka ba koto ba makale utaka. Ba fufu utaka bambo oyo fonizaka te batu balia vraiment malamu. Donc ça bambo ko do et traverser Kempe na ti kuna. Et puis surtout commune na place mo benga kan Gilles Brasserie toujours na to traverser to commune na commune ya Ntsele. Gilles Brasserie balabala onde kabwani. Mususu ekoti ekoti na commune ya Mongafula eketi ba matete bipe na boulevard. Mais surtout que on to que les trois et ba route sanda dingi dingi ba manenga ba kotona kuna. Donc et continue vraiment. On kan de conseil sange kotiti côté ni. Oui, nzela oyo kei eleki ba dingi dingi ba kimpaka sa manenga jusqu'à Congo central. Et là c'est comme ça komi mo na pont wana e kaboli ikoloba Kinshasa tika liboye pour ne côté du Congo central et bima ti Kasangulu. Sauf que la côté sud de des affrontements praticables pour moi mais en réalité c'est comme ça on va dire que Kasangulu. Dans Congo central pe na nzela oyo ezali. Yango. Vraiment, merci beaucoup. Wana to kati na biso déjà na ngambo. Poto ko mona pe frontière ango oyo kaboli Mongafula na Kimbonse que je crois bien déjà toujours chité hein. Donc to ça déjà chité na biso place wana na lié oyo kaboli Mongafula na Kimbonse ke. Merci beaucoup. Ouais, c'est que tu commis bon vraiment la frontière. Oui. Oyo kaboli Kimbonse ke na Mongafula. Voilà. Donc régit de son yangwana déjà to pousse un hiver yango. Ba bata Kimbonse ke ba dépendre na courant oyo uta na Mongafula. Oui, na mai oyo uta na régit des eaux na kati ya commune ya Mongafula. Ba dépendre na mai oyo uta na kati ya commune ya Mongafula. Maintenant frontière ya Mongafula na Kimbonse ke rivière Njili. D'abord bozomona na côté kuna de l'autre côté et ça commune ya Mongafula et place to zande yango et ça commune ya Kimbonse ke da frontière et zande rivière Njili. Je sais pas ce qui est mot de la fin kozala guide na biso. Moi li loba suka pour que tozo chitele vraiment awa. Bisika Kimbonse ke suki n'oubliez pas to sali quartier non sauté hein. To sali quartier non sauté, to sali juste partie mo ba benga Bel Air. Et ça tellement vaste hein. Mais na promettre bino que to roya les sous to rozonga pour nos sabino plaisir. Yango no senga na ba ressortissant n'est pas bien kata Bel Air. Bozali, je sais que Bozo Kanga partout dans le monde Bozali. Bozo Kanga, donc n'oubliez pas de vous abonner massivement. Bo se manifester quand na Yabiso Podcast TV. Tala kabwe. To uti musika meto kiti tina district a Chango na commune ya Kimbonse ke précisément na quartier Sanga na cellule il y a Bel Air pour vous faire plaisir pour causer la nostalgie et puis bah information vraie na sabino que chaîne abiso et là ça touche information vraie information réelle donc qui sur le terrain exactement toujours bah image bon to tema loba non to za pena sur le terrain alors ceux na chaîne beaucoup s'abonner massivement et sa chaîne abiso il y a Abiso Podcast TV. Merci beaucoup en tout cas commentaire mingi ya kotia ezana ngote je pense que édition na somo kolelo et comme on a souka donc ils ont information vraie ils ont information réelle donc bino mo moni bino mo juger en tout cas et bosenga penza mingi ya koto eza ba soutien bosenga soutien en tout cas sur boto ba sungami na lisungi na binonde et ozala malamu mingi en tout cas batamite mama malamu ebele ba ressortissant sur ya Bel Air botsaka na cité na bino bozongi ça pena regarde na cité na bino mo boye ba nini yango o esengi ainsi que gouvernement ya mboka na biso eta la pena ici ko ne mama bishi auti koloba en tout cas na pesi ba remerciement nanga et pas ya batu nyonso o botike makambo osala bo disposer ba temps na bino pona kolanda édition na biso ya mokola lelo alors et comme nango na suka nango na ko profiter ko remercier mon boss live na remercier bisiko zali pourquoi pas les boss Yannick Malundama babi mona Londres tango umea na ngende na yo babi Jacking les grands caméramans à Abiso Podcast TV kuna na kata Londres na salio na musika na mama Fallon Malundama ainsi que mama Laura Chou babi mama ya bane belé mama ni mama mantu matu ya me amore na bi code na zozela tisiko mantu non na monité nini kaka mi amore ezaka nini yango
Na saluer en tout cas bana membre nyonso ya Sejoda, na saluer bino bisika bozali, pourquoi pas à papa JC Kwedi tout kama Kwiza balobi mobala mbiji, na saluer umia na mwende na yo, ainsi que papa Play Maya babi kombo ezoloba Play Maya, le vieux penoza Play na Play na Play. Oui, ezaki bongo votre humble servante Prudence Ngembe, la petite aux yeux à la taille acceptable. Et puis na saluer toute mon équipe technique quand des besoins mon tozana si ma caméra tozana yemoko Josué babi mobala mayele les grands caméramens donc na kata chango et puis à international la vie atika la matin na sepela na poso benga tana 0h aza présent au benga na 3h du matin aza présent ou mia na ngwende na yo na sepela et puis tanga benda caméra donc c'est-à-dire émission na biso vraiment et ceux qui wana merci beaucoup, bye bye. Matoye yoki miso emoni ninga kolobe zate motema eza temoi misala emonani ninga kolobe zate touti mosika esasal tokomi ninga kolobe zate ya kolobe zate ninga kolobe zate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondima ekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya se elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni ninga kolobe zate motema eza temoi misala emonani ninga kolobe zate touti mosika esasal tokomi ninga kolobe zate ya kolobe zate ninga kolobe zate matoye yoki miso emoni ninga kolobe zate motema eza temoi misala emonani ninga kolobe zate touti mosika esasal tokomi ninga kolobe zate ya kolobe zate ninga kolobe zate